sexe o ezalaka eloko ya soni, ezalaka eloko ya kobatama ya bato mibale, mais lelo tomoni na ba mutakalize X, ba mutakalize Y na kati nango ba pasteur bazali, ba chantre bazali, ba Kati, pourquoi diable a poni kaka sexe? Lelo ba se na nzambe belé, ezaka sexe mteko ici bon. Pourquoi ka sexe neza makasi yoko ko isa bibali et puis et comme ça vie ya mibali belé ba na ba couple na ba foyer, diable a ko utiliser ka sexe pour ça sexe za nini? Bible le Bible. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. O bakokaka kotelema aboya te na osala te omoni c'est un péché. Ba DSK ba soscan lelo so bakoma pamba na nzela ya sexe. Et puis na nzela ya femme de chambre. Nani akoki kondima penda femme de chambre akwesa mutu lokola Dominique Strauss-Kahn. S'est mise à pleurer. Alors il y a solo nazaki kobimana papa moko totikala ko coucher te. Na sala kaeka pipe na bureau akatelinga yanga na simdela na ke. Mais depuis que papa wana a voyagé à Kenya poto na simananga mobali nyonso kolinganga. Soit ka na lobby libale suki wango. Je te jure. Ozobima na ye na sperme na yo wana akena ngona nganga basali de sorte que tango yo sangana na mwasi na ye na yamba ba couple musu mwasi ma ezobima kaka ma ezobima na se e utawapi e banite me ya solo e yo mona ka bon directeur à lobby na koma PD ala langa ka lelo après l'enzonga nga normal na signé contrat mais na rolala wana eloko nini atikeli yo pour wana ezara soit atikeli yo soit azui yo. Bible dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tout le monde na mesawa honnête question za nini oya liboso yo kisi oyo ezali chef matrice chef matrice ezali pona bana basi oyo matrice ekoma malili matrice ekoma malili pona nini lelo bon na mwasi mona ndaka libala yoka ke sukuti à travers par exemple mabemo asala libanda neto tu vela solawa azwa kindoki à travers le sexe si que moi redélivrer moi sur yo peut-être ba pesa kindoki à travers le sexe wana to ba baby sa sexe na ye remède des années en tout cas remède nango vitalité sperme eza pona bande ko mibali oyo ba spermatozoïde na bango ezali na concentration te boire mu pepe eza na motilité te eza na vitalité te biloko wana misato oyeba ndeni noza na problème wana omona soki oza ko éjaculer boza na rapport na maman tant ka yo bimi ezo mema ba trouble makasi bato musu ba organisation to leka boye ba alonga kuna ya mona yenda danger na danger te danger c'est Jésus-Christ mais nambuka ya moi savoir ou apesinga au moins moi j'ai le courage de venir de partager avec tout le monde. Ozomona penda jeune garçon aye en consultation azolela mère na ebite nini na sala nzoto ezo sala te na meki ba ankoro na midie mbiki na meli babiloko wana mais rien na ebite na sala nini ngai mwana ya 35 ans jeune garçon à 35 ans siko yebisanga soko so balaki na basi na biso ya 5G aoza na tanzela yo sala so babilo nini ngo bika. ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, il faut permettre ONG Vida Bakende
collecté yango bakende kopesa ba orphelin na opération moneno ba osala le 24 décembre ya année oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on a pour ça tout c'est ça bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. To pesa $1 ya pamba pona bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliati. Ya ndena lo baboué. Benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zo pesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, e-Bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina. Oui, je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un peu de Kiko. Contre Kiko. Non, quand la bureau se sont baya ya Tokinte oui. Ah, Tokinte. Ah, ils ont Paris, États-Unis. Ils ont mélangé. D'accord, la même différence tango parce que le rangeau par colibo, tu fois détenir au tché papier mouchoir non style oui. Pas habitué pour de ça à 48 heures. Ah, en tout cas, ma qualité na moni hein. Moi na mama kobuka te. Soko lingi olata kitoko pe baye bayo yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te poto kiti na Kinshasa. Pour mon abiso ezali basi te. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Bissou TV. Oui, madame la mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur votre chaîne chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à tous nos abonnés de chez Bissou Télévision. Merci beaucoup à notre sponsor, Jésus-Christ Nazareth, parce que c'est lui le numéro 1 de cette chaîne chez Bissou Télévision. Un grand merci à tous nos techniciens, je pense également à Chris, du côté prise de vue, également du côté réalisation. Je vois Fabien Pouilly, un grand merci à Denis Monsolo Elias, un grand merci à vous. Mesdames, messieurs, c'est un plaisir de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Bolela chez Bissou Télévision. Nous avons moi lingala et ça la moi bien. Mais bien bolenga chez Bissou Télévision moi mingi, bolela moi mingi. Na pesi matoni mingi na maman Emily Seti Mayenga moi si Nzambe depuis Canada na ninge pesa biso orphelinat kitoko vida oyo ko sunga bana bitike. Merci pe na ba oyo ba soutenir biso spirituellement, physiquement, financièrement pe na pesi bino mbote na ninge bopona chez Bissou Télévision. Mesdames, messieurs, toyoki mo mingi makambu ya kindoki ya partir à sexe. Bandeko ba bolingo surtout bana mibali na ko beta CT. Kindoki comme surtout na l'époque mo pesi ngo bozu kindoki te. Lelo kindoki comme na niveau ya sexe, obina mwasi mo boyi ozu kindoki. Ah, de ozu c'est moi ça va mettre mo ozu kindoki. Obina kindoki inconscient. Lelo yo bilembo zali à travers cette émission mesdames messieurs, to yameli bino servant de Dieu moko akomeka ko expliquer biso et ya kanenge nini pe lo lenge nini ya kolongola ngo so seye. Pe lo lenge nini ya komibatela à travers pe ba kits na ye oyo ko sunga mokili mobimba batu bobenga de partout bozo ba traitement boyoka ndenge ebikisaka. Maman na pesi mbote. Mbote mingi papa Chic Mukadi. Sango nini? En tout cas tout va bien par la grâce de Dieu. On a sepelaka na yo tango lo boseka kaka. O communiquera nini yango ba secret mes amis. En tout cas la joie de l'Éternel c'est ma force. To sambela kasi. Père éternel, nous te disons merci, le maître des temps et le gestionnaire des circonstances. Seigneur, esepelisa kiyo na mukolo ya lelo tokuta na nande kolanga Chic Mukadi. To recommander émission o na maboko na yo, nyonso tokoloba ezala inspiré par le Saint-Esprit et to communiquer grâce na ba o bakolanda biso na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen. Ah, Maman Kati.
Voilà, mesdames, messieurs, to bande émission. Na bandi, batutu ba kotala biso mokili mobimba bomona mama Kati Kala kasi lelo to yambeli binoye maya kolobeze belé maman Kati yambo to kota na bakisi motu nezali batu ba mituna makambo belé batuni makambo ngo na bité esengi na lukayo po yo yi makambo ngo au tretaka na bokoko, ça veut dire que ba plante naturelle et puis sur moni ke motu ala ba esprit ma beso se peut au soleil délivrance de yoza ba côté nyonso kasi batuni motuna. Est-ce que Kindoki à travers le sexe? En tout cas, mutuna niza malamu mingi. Oui, Kindoki au travers le sexe. Surtout maintenant de la fin oyo, diable a yé penza na kanda ya makasi. Tozo ke me penya na suka film. Donc, moyen na yé le plus facile, ya ko enrôler plus de personnes pour na ko entraîner bango na yé na li felo. Et ça vraiment au travers le sexe. Sexe o ezalaka eloko ya soni. Ezalaka eloko ya ko batama ya batumi balé. Mais lelo to moni na ba couche nyonso ba mutakalize X, ba mutakalize Y na kati nango ba pasteur bazali, ba chantre bazali, ba politicien, na batu kutu toyebite, batu ya théâtre, batu ya ni, en tout cas na secteur nyonso, ba mutakalize mutu nyonso. Pour dire que to comme une attente de la fin, c'est parmi les signes oyo ezola kisabiso que to zonga nandela, to se repentir, to ça la vraiment repentance sincère. Parce que nandela repentance ndé, to kozala en mesure ya kotambola elongo na Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi diable a poni kaka sexe? Le bassin nzambe belé, ils ont sexe mteko ici bon. Pourquoi ka sexe ndé za makasi yoko ko isa bibali et puis et comme sa vie ya mibali belé ba na ba couple na ba foyer, diable a ko utiliser ka sexe pour puissance à sexe zanini. En tout cas, ekozala bientôt tant la parole de Dieu. Voilà. Totangi bongo na 1 Corinthiens chapitre 6, 16 au 18e verset. Bible le Bible. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché que l'homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Bible ezotalisa biso boye mutu oyo aza s'attacher na ndumba s'attacher Bible elobi yango de façon publique de façon codée mais na langage courant mutu oyo azosangana na mwasi ya ndumba to mobali ya ndumba bakomi na ye mutu moko. C'est pas pour rien tant tokendaka liboso ya basango liboso ya baprêtre batalisaka biso 1 plus 1 au lieu to lobango ndenge mathématique eloba to lobaka 1 plus 1 égale 1. Et ça sous l'inspiration divine parce que ngai na bomoto nanga na naza na ba exemple nazo pesa naza na ba esprit ba lien de famille ba sorcellerie ba envoûtement et autres yo pe na côté na yo oza pe na ba oya yo outi nango na famille et tout mais tant tozo sangana kana nzoto te mais tozo kabola ba esprit wana sikoyo sexe ezali moyen moko facile pour na mutu kokweya okoki peut-être ko pesa ngai biloko na oyebi soki ya biloko wana na sepela nango te to naza na nzala te ça passe. Okoki olobalanga peut-être toyiba naza moyibi te par rapport à éducation ça passe. Mais sexe eza batu mokie o bakokaka kotelema aboya te na osala te omoni c'est un péché. Ba DSK ba soscan lelo so bakoma pamba na nzela ya sexe. Et puis na nzela ya femme de chambre. Nani akoki kondima penda femme de chambre akweyisa mutu lokola Dominique Strauss-Kahn ezalaki na nzela sexe comme ya même temps basalaki yango bato bazalaki te mais ntango ye ekoloba l'état azalaki wana mpona kokata
C'est pour dire que sexe ezali eloko nzambe abeteli sete tant baolo banabiso na fouiller l'impudicité pendant okimango il faut zala dans le Seigneur na makasi na omoko okokate okimango parce que fille na za chel mais fille za vrai chéri boakami na talon abimisi ba tout oyo lingaka obosa ke kimaki onkuna olandango a alors pour na kokima ekobo ezakaka dans la prière parce que Bible ezoloba le Saint-Esprit est là pour nous capaciter. Ayebi que nous sommes faibles. Tokoki ko faillir, tokoki ko kweya. Mais molimo mo santo azoya ko pesa biso makasi. Ma faiblesse na biso dans le Seigneur et comme ma force. Est-ce que il y a pas cause de malédiction à travers le sexe, malédiction vient les bébés parce que il y a des femmes, il y a des filles ou des hommes ou makambi beba oyo bon motoné ça la sous à comment na hémorroïde moko boye ayeba place outate à comment la faiblesse sexuelle moko boye par exemple ta modèle wana ou dans la faiblesse sexuelle oyo azong à travers moi si mon son le pakala est-ce que on a capacité par ozong sa moto wana azonga na bokasi na nzoto. Oui, na makasi na ngate, na bakisite, wana ezosenga au travers Seigneur Jésus-Christ. Omoni babiloko biso batu na nzoto tokokite, Yesu akokaka ngo. Na koki opesa exemple moko, na yambaka jeune sœur moko, alanda na radio de la place. Alobi azana problème ya monoko solo. Ameli bakisi ya tie ya kotia ya dentifrice ya ndenge na ndenge esimbite. Ngape nazana kisi na nga fraîcheur haleine. Et ratarate. Si on doit saler yango yebiso vraiment en tout cas na moni amélioration et tout. Na pesa moi suana traitement il y a 3 mois. Esimbate. Ka nenga yaki ka nenga zongi. Esprit éthique ngabi le quoi les simité zaki pendant le confinement le quoi les simité ezo senga ba prière na me mayo et pas il y a évangéliste Michel Kuchu beaucoup nande na sambelaka abondelela yo parce que nzambe pe na nzela na asalaka tokei kuna na sœur ba solo lina évangéliste ba consultation na bango mais tant esenga ki prière pour tozali parmi ba équipe intercession il fallait sujet yebana po to bondelela yango pendant que tozo bondelela po na sujet Seigneur a tel évangéliste que abi nazomona ndenge tozo samena omona sexe na monoko je te jure nazomona na sexe na monoko Seigneur azotalisanga ke obima na mobali moko atikela ba sperme na ye yangonde etika osolo na monoko azwaka isu mobali te banda papa na kenda azwaka mobali te. Et puis la sœur s'est mise à pleurer. Alors il y a solo nazaki ko bimana papa moko to tikala ko coucher te na sala kaeka pipe na bureau akatelinga yanga na simdela na ke. Mais depuis que papa wana a voyagé à Kenya poto na simananga mobali nyonso akolinganga soika na lobi libale sukiwan soika na lobi libale sukiwan na meki bakisi ya ndenge na ndenge ya una lobaki na nzela bokoko pour dire que rapport sexuel eza bien eza elengi eza kitoko mais il faut koyeba ozosala ngo na nani yango misu c'est vrai ekoki olula po misu kenara place motema ezoboya ekoki kolula mais sokoza dans le Seigneur okoki ko surmonter ba faiblesse wana et sexe bongisa bato ebele et baby ça peut ba vie ya bato ebele bato musu no yamba kuna azana problème ya kobota akei ponga na pesa la kisi bongote kende hôpital moderne sala ba examen yelanga siko ba résultat pour na traiter aye na résultat azana lokote médecine la kisi vraiment dans laboratoire que vous avez un problème à trompe T, il y a myome T, fibrome T, kyste T, matrice c'est bien, bilorognon c'est bien, mais à ozazemite. Tant que on a parti à prière, oyo kaka akuna, obimara na mutu moko boy. Atikela ko semence na ya mabe yango ekanga o mabota donc il faut toyebaka ozo sala na nani et puis pona nini misusu ba mona rapport abima mobali a danger ale karaso ba vandi bo fian wana na bima na wana kala faux petit libulu manzengele pona eza lokumu abimina bango mais biloko bango batikeli ye to o bango bazuye
ayebite. C'est seulement tant comme on a besoin ya eloko moko songolo ne eloko wana semence wana ekotelema. Yango ne ekosala obstruction pour ozo eloko ozo lukate. Mais le mot très important. Tout va dans mon sexe. Le moment moi si mon andaka libala yo ka ke suguti. À travers par exemple mabe mo asala libanda ne to tu vela di solawa azo ki ndoki à travers le sexe. Si que moi redélivrer moi sur peut-être ba pesa ki ndoki à travers le sexe wana to ba baby sa sexe na ye. Remède des années. En tout cas remède nango eza prière. Na kokyo pese qui signons son opesa. Mais tant que c'est un problème spirituel et si maté qui si eko simbate. Donc ezo senga Amélie qui si associé yango na prière ne a remona résultat. Mais soka eka na qui pamba aoleka na ba mankationa bilobela ba qui si ne sala raté na meli na yo ke côté. Or azo bossa na quelque part problème na eza spirituel. Na cadre ya ba problème spirituel ba ka eza ebele. Mibali ebele lelo ba koma ba impuissance sexuelle. Ezate po aza na hémorroïde, ezate po abela diabète, ezate po aza na problème ya prostate, to tension, to infection urinaire. Non. Eza kaka ke abimana mutu moko oyo il ne fallait pas. Et après wana ebendela ba problème. Misusu pe zalara, soka abimina fi wana. Nzoto esala normal, courant zoleka. Soka yena ndako do. Ça la rende nini wala pe to et comme la pe moi bato mingi côté wana vraiment oui et ça la rende nini bana basi wana baza bana basi babanga eloko te bana basi basi bateka bo moina bango na diable asia episa nzoto na Thompson kutu ya kapele kosa ye déjà za na ba épice na evande zelaka mutambu soko eka ekangi ye siko azobi majogo yo bi majogo pa na ye mais so zongi na ndako no fouter atako ramasser kutu ba balo pamba o ramasser te donc ebomi yo ekati yo connexion mususu asala ndeni ozobi manaye na sperme na yo wana akena ngona nganga basali de sorte que tango yo sangana na mwasi na ye na yamba ba couple musu mwasi ma ezobima kaka ma ezobima na se e utawapi e banite me ya solo sande ni potisa oh na ba prière na kisite kiti ya pamba kande na lo babwe eza lokutation na lobio na soigner mutu ya cas spirituel na kisi na kosi or toza pona ko yebisa peuple de Dieu vérité mutu na mutu ayeba ndeni azotambola a rectifier batir na ye ata la marche ndeni ni fois kendela parce que ba musala ebele lelo et comment na ba obligeance ya sexe pour nani parce que ba yebi que tu es dans le besoin okoza na choite et yo mona ka bon directeur à lobby na koma PD ala langa ka lelo après nozonga nga normal na signer contrat mais na rolala wana eloko nini atikeli yo po wana ezaka soit atikeli yo soit azui yo Bible dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Diable akokyo pesa mutoloko ya bien te akokyo pakolongo likolo eza pembe mena sima nango eza mwindu et puis tango ya banda ko récupérer aoye bisote omondenge za kote papa wana alekisi mwana nae basenge mwana ti bango baoya osenga ote bango baoya ko se servir le fait que yo kotisa ki déjà makolo na okuna empreinte na etikali à tout moment s'ils veulent t'avoir bako utiliser ka empreinte na yo c'est sur base de ça nde diable ayaka ko sakana na ba vie ya bato ba empreinte wana ezape ba semence oyo juito oyo tiki kuna lobby est compliqué yo sexe ezo salate mwana bato akoki ko yemba ndenge nyonso pamba bokoki otala ba film ba porno pamba ozomona penda jeune garçon aye en consultation azolela mère na ebite nini na sala nzoto ezo sala te na meki ba ankoro na midie mbiki na meli ba biloko wana mais rien na ebite na sala nini ngai mwana ya 35 ans jeune garçon à 35 ans siko yebisanga soro so balaki na basi na biso ya 5G azana tanzela yo sa so ba biloko nini ngo bika na mwana mama abiso et non vendre beauté en tout cas il faut to kabwana
mosusu pa roke biso to kabona mais mosusu pe abeta okaba sima mabe na kati wana bozana bino mais azana Eric moton yo kei ya koti donc eza babiloko moko boye eza très capital bato baomona ngo peut-être succès ngai na basi mosusu bamibengaka buka lelo lamba lelo tala na tuba buka lelo en direct donc asepela na kombo na acteur à film mutu rouge même moral mais na moni makambo pe ko tsama trouble na palais hein au moins ndako mo bo kimeza la babi nga mingi kimeza te na ndako côté wana moi ça mo bayoka na kati de soki mobali amoni moi snake ayoki kanda parce que asa juda kindoki ya moi mo kwa libanda eza solo nazo pesa yo ba exemple mo concret naza na voice témoignage ya pasteur moko na États-Unis pasteur wana nzoto azaki ka bien et puis nzoto esala esute babota moi moko na moi snake mais ma pasteur atali baza église ya munene atali abi pasteur ndenge zo kendela mabe en tout cas nga pona nga to kabwana ngai na ko déconner na nga ndako libala te mais lokola naza na posa ya kosala vie to kabwana nga na ke koluka mobali oyo akoza bien pona vivre na ye au moins elle a été sincère mais tala non ma pasteur abwaki mandoki et bon bambolombolo bato bayamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur te bato ku bayebi te que Dieu existe ba osala ndene ezo mema ba trouble makasi bato musu ba organisation to le kaboye ba alonga kuna ya mona yenda danger na danger te danger c'est Jésus Christ mais nambuka ya moi savoir ou apesinga au moins moi j'ai le courage de venir de partager avec tout le monde mais na kibantu na biso mutaza so ebi formine ongola xate abombi o sala ondene ete na laxate mais ngai na zuna nga volonté wana parce que ezali évangélisation autozosa nazo sala vulgarisation ya prise de conscience vina so ye baby nga zanga na intérêt te so ipe bongi na za na intérêt te mais na otalisa okaka place nini mabe ezali place nini bolamu ezali naza danger te nga pe na bakana nga o nakuta na ngope lekela nga maele ezali mais na o na maîtrise ka yango nde na ko partager. Voilà, tout ba kisio to moni na mesa wa honnête kisio za nini oya liboso yo kisi oyo ezali chauffe matrice chauffe matrice ezali pona bana basi oyo matrice ekoma malili matrice ekoma malili pona nini biso bana basi tozalaka na ba ovaire na ba hormone ba ovaire na ba hormone wana nde eza réacteur ya nzoto ya bana basi yango nde esalaka ke naza na fièvre te mais naza na chaleur so tuti ngozo obela te na obela te hormone na ovaire wana nde esalaka ke nzoto ya mwana mwasi ezala na moto ovaire na hormone nde esalaka ke cycle ya mwana mwasi ezala stable na nene au regard à 4 jours aux régler 4 jours règle les obima normal libumu pasité minité yangonde ça que moi si à régler ovaire na hormone yangonde ça que moi si o azana rapport na mobali amouiller okoki ko remarquer na basi mususu bazara na difficulté ya ko mouiller aussi mi aza roi robot béton akomate oye bate au final isu wapi bana basi wana bazara na problème ya ovaire na hormone ovaire ce que zate et memaka insensibilité pa mwasi et compliquaka problème ya règle et compliquaka kobota yango wana moni soyi muto yo azana ba problème wana matrice na e koma malili ata yo sperme no ezana 70% soko ye otiki pa na mwasi ya bongo abota te eza ro bwaki kana terrasse to bwaki na toilette akobota te yango wana moni soyi muto akomi na étape wana akomaka na matrice ya malili mais na maison chez Kati tozana bakisi oyo ezosala que mwana mwasi o règle ekatana sans pour autant akoma na ménopause kisi ezali tozana débouche règle je crois que c'est ça tozana débouche règle pour na ko aider bato ba règle katana mais règle wana pour déboucher il faut que sangisa débouche règle
na remontée d'ovaire ezate présent en rupture. Ensemble ya bakiso mibale yango nde kosala ke moi si o règle katana. Moi si o règle ezalaka douloureuse. Moi si o ezalaka règle élastique ba règle ba 2 semaines. Mosusu pa règle ka 1 jour, a règle ka lelo ti 20 heures isili. Bango pe baza na problème ya ba ovaire na ba hormone. Siko po zonga to sangisaka de bouche règle na remontée d'ovaire. Yango nde sarake et reproduire ba ovaire na ba hormone après ba douleur de règles et katana et ensuite règle et bima. Awa tozali na vitalité sperme ezalaka bon vitalité sperme papa exact vitalité sperme eza pona bandeko mibali oyo ba spermatozoïde na bango ezali na concentration te eza na motilité te eza na vitalité te biloko wana misato oyeba ndeni noza na problème wana omona soki oza ko éjaculer boza na rapport na maman tant ka yo bimi sperme na opela ndio na sima etikalité ebimi oza na problème ya sperme mususu ezalaka ebimi te etikali nango kuna me eza mai eza ndenge moko na mai pembe lokola mai ka mai ndenge za incolore sperme no eza bon wana pe eza na problème soko omoni sperme na yo ebimi nango te mais eza jaune sperme wana pe eza na problème mususu okomona oéjaculer esali mwa solo moko boye neti Thomson nge bando pola wana pe sperme wana eza na problème siko po yeba sperme na yo eza bien il faut ezala pembe boye soit blanc crémé et puis ezala gluant naloba ezala kwa crachat donc eza ko mate eza ko kita wana nde sperme ya mobima sikoyo bato yo bazaka na problème azana motute o to benga mataka parce que ezaka net mataka sperme mususu omona eza na mokila mais mutu ezate sperme mususu omona eza na mutu mais mokila ezate mususu po omona eza mobimba mais eza na motilité progressivité donc vitesse oyo sperme kendaka po kota na matrice azana ngote aokende ka lokola caméléon ti avant koma akufi na ye da komi na destination te yepe mobali ya bongo akoki opesa mo 6e te sikoyo pona oya kozwa traitement okei hôpital moderne osali examen ya spermogramme tango oya na résultat wana ba détaillaka oza na motilité 0 mususu pe za pe motilité 0 quand tu as 10 ans wana aobota te na français ba bengaka bango ba azospermie ba oligospermie baza ebele na classe wana mais na cité 2 yango nde salaka ke mosi o aza na problème to mobali aza na problème ya opesa mo 6e yende ayaka kozwa vitalité sperme tozalaka na vitalité A vitalité B na vitalité C yango nde pesaka motu mokila concentration na progressivité voilà oyelandi tozana nini oyo ezongi en place tokende na malombango eloko moko awa toza na tangabio on est sali succès ya on est bimission tangabio penza nde mutu eyebani singa na Kinshasa ezalaki le seul produit ya maison chez Kati donc tangabio nda boti bano nyonso tangabio azali jus naturel mais très efficace tangabio azo soigner ye mokote azana gamme na mobimba na gamme wana tozali na tangabio tozali na F2 purge tangabio azali na ba produit ozolanda na sima ya za lokola cure d'attaque azo soigner nini bato babilaka pardon faiblesse sexuelle éjaculation précoce hémorroïde tala bato basaki na ndako wana oui, et soignaka hémorroïde, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nabatu o babela mu Congo, ba courbature. Traitement wana eza ya 21 jours. 21 jours wana oza na 10 tangabio.
omela moko na tongo moko na pokwa pendant 5 jours. Soko si na dit tangabio oyekozwa FD purge eza 2 bouteilles otongola a tiède moko na tongo po ebimisa pe ba salité nyonso. Et puis na mwa mobali ezara bien kotongola po so otongoli esembola pe bâton de Moïse. Omona ezaki na mwa ba centimètre sila ki edimiaki metant otongoli omoni pe bâton zongi pe so beti na libanga ma ebimi. Sikoyo tango osalela yango oyekozwa sipokate obiso na bangala tobenga ebaka ozobaka moko na tongo moko na pokwa yango nde bato bazalaka anise eza ya kofungwama bagaz pamba ozolia libumu etondi olieka moke libumu etondi ozosala soko ke toilette ozosala basel ya zei soit basel ya makila soit ozoka mokosa na anus bamokoso ezalaka ke moabetango kare eza te okwandi epi otali so bato baomona le onyukuti mingi ezalaka bon Fabien pour vraiment na éviter quoi Mingi ezala bongo okwani ya lotali to te onyukuti ekomelaka batu nyonso omona okomosala baseli ya makasi ope ba œuvre d'art tango kitina kivele pe bou voilà donc eza batu oyo bazo souffrir na ba problème wana nde baza na besoin ya bakisi oyo yo muto ozomona okomi olienzoto drapeau telemara chaque matin 5h drapeau faut telema pona olakisa ke tongo etani et puis santé za bien mais yo drapeau no ezara moko etelemi moko le pays est en deuil mo suki na katikati et puis mususu ngona papa chic abundi na epé etelemi nango mais kotelema ngo eza ya pete ekembi penza te malgré ça abundi nango kaka kaka na kokota bato kwei wan sone se kwei bongo ato bundi lobi kaka mususu pe akoti alinga banda ka abuli masanga esopani film esila te esili donc bato wana boza na besoin ya traitement. Il faut boya kozwa traitement oleki na consultation olobi ke ngai maladie na ngai sali autant de temps sikoyo epa ba mibale compliqué ndeni papa chic surtout na bandeko na ngai ya poto bango soka komi na problème sexuel olia ya ko se faire soigner ya beti cornet akozwa ba stimulant siko première fois simbi deuxième troisième quatrième fois etala onetinda ko ezika bouger te omeli yango me okomoloba na bakisa mbuma moko to ndenge nini wana siko ebebisi masolo bango siko po ya biso ke mère ngande naza boye hémorroïde sala inga na mela stimulant aoloba te ya yeka mère hémorroïde bominga pe ana okoka te tant ngasko no pesa cure nanga na compte hémorroïde est raté. Après on mère mendeni qui soit ne simitinga bi papa o mela ba stimulant na me ba kitan on se remet ba stimulant il faut ya kozwa un traitement ya désintoxication to longo la penza pourcentage ya kisi wana na makila na yo et bimi après kozwa traitement nonde ozongi impeccable. Donc voilà un peu. Voilà, on a dit aussi si ils aura le même produit. Ils aura le même produit. Wana mwamba papa. Ndeni nyo susu. Mwamba papa eza stimulant naturel. Ole le kwa nkoro? Te yango mwamba penza. Eke na ide moko. Eke na ide moko. Yesko aza naturel. Mwamba oyo aswanya maladie moko te. Yazara opération comme jogo azara produit à CPLAS au lieu une cuillerée à café 10 minutes avant match banda donc ils ont rose ça l'échauffement tant que match banda yo na attaque maman na défense ye musane ka yango na sale lo musute Oma moni kinimbango oyo ko kinimbango bande oyo nde ngai na s'intéresser kana oyo oyo yele faut pas ça donc voilà mot de la fin numéro de téléphone bah sur le link ni trouver na sous émission bah on se laisse minute coquille numéro de téléphone. Merci mingi na bandeko yo bazalaki kolanda biso kombo nanga maman Katimunga nazali naturothérapeute nazali ko soigner au moyen de plantes naturelles. Apparemment tu bosses hein? Oyo ezali
Tetanga relaxant. Natia ensemble pour la nini, pour na bateau babela la misu. Yo misu etanga mai. Misu vimbaka. Misu koma rouge. Misu sala mokosa. Ozo kaneti mabele na misu. Ozo supporter mon pépété. Ozo supporter moité. Soko uti na moyo koti na ndako moni loko abutu ekomi. Voir clair et koyede. Na bateau yo bazara. Alokaka sifflement na matoi. Ba bruit moko sala yo na matoi. Voir clair wanaka le fait oza ko appliquer na misu. A osimba litoi. Tetanga eza pona bandeko babela tension, babela ka diabète, babela ka nerf sciatique, babela ka rhumatisme et puis hernie discale. Et remontera pe pourcentage ya barin. Yo muto ozolanda biso za na problème ya barin, nano komi na dialyse te. C'est le moment ya ko utiliser tetanga et ko nettoyer et ko mettre sa pourcentage pe ko protéger barin. Numéro de téléphone les aliboni. Numéro de téléphone nanga ezali plus 243 82 20 012 à la fin. Nasengi na binobo s'abonner massivement. Numéro de téléphone plus 243 82 20 012 à la fin. Vous s'abonner massivement à la chaîne YouTube nanga Nation Puissante Télévision. Bokozo ba détail ou peut-être papa Chikatuni awate. Bokokuta yango kuna na Nation Puissante. Voilà, merci beaucoup maman Cathy. Na bandi ba bazaki ba ko tala biso na Chebiso Télévision. Matoni mingi. Merci na ba oyo balandi biso ala kintaso za maison non font la maison ezali ezomi wapi. Nazali na maison moko na Ngaliema na quartier Kinsuka Pêcheur avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carigres. Na travaille tous les jours sauf le samedi et les dimanches de 6h à 9h30. Deuxième bureau nanga eza na commune ya Kalamu na quartier Matonge sur l'avenue Ikelemba numéro A9. Kuna nazali de 12h à 14h30. Consultation 15 000 francs pour na bande konabiso toza na RDC pe $10 pour na batu ya libanda. Merci na évangéliste Michel Ekouchou pour n'apport na yo pe soutien na ono musala na ngai. Voilà, merci beaucoup maman Cathy. Ngai na pesi merci mingi na maman Cathy parce que moi mbo nde na kotikana ngo po moi été. Merci mingi na ndeko Chris pour la prise de vue. Merci pour na ba oyo balingaka biso te mbote na bino sponsor nanga Jésus Christ Nazareth. Wa mikolo na oboka te hein. Car Jésus Christ n'a ko régner nan. Oboka na ngamba su pour nini. Oboka na ngamba pesi pour nini. Omo pour moi na buto ya ko luganga ipa na ngapa na nini. Nga basimba ngati. Nga na mona elaka. Biso to bota mabongo ya kisite eloko te meso ye okoya. Ta sponsor Jésus Christ Nazareth. Ata yo moko ozwanga. Merci na maman Emily depuis Canada na ofena vida. Babiba na ba kolegi kitoko. Yo lingo contribuer na $1 na yo. Ngonga yango yo. Lona na mabela malamu ponza makanisa yo un jour. Benga maman Emily. Merci mingi na Lidi Mukadi, ma femme. Merci na ba oyo nyonso ba soutenir ka Chebiso Télévision. Fabien Pouy, merci mingi na musala kitoko ko sala. Donc Elias dirige mon solo mote na bino. Tokutani prochainement pour un tout nouveau numéro. Bye bye. Et ONG Vida est lancé Bongo Opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et que permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça, ba orphelin. Na opération Mneno Barosala le 24 décembre, il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a posé tout ce prix, ça bon $1 à Pam. Et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya Pamba. Pour la bonne année, orphelin, Azanga, Losote, Sosote, Fufu ya Koliati. Yandena olo baboué. Benga na numéro wana. Opesa $1 no nenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, e-Bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala nyonso ya Chebiso TV, oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.